na Congo ba banda ba carrière na bango bazana ba 20 ans de carrière ba 15 ans mais 100 millions de vies na ba komate mais il y a dépassé 196 millions en tout cas le wana na sepela na ngota tamuke na sepela na ngota faut a changé a changé vraiment côté wana il va ko pesa ba artiste musu mal à l'aise base à la kimia te ebele ba combien luka ba somba ta ba vie ba komata na 100 millions mais ba komaka te donc a bouleverser ba mayele ya ba artiste musu ba combien luka moi ba musique moko ya ba musique o ba betaka ba mabele lisi ba zata mama ba biloko ya mabele lisi ba sangisa yango na ba biloko na bango po ekoki kokobeta ta 100 millions mais ekomaka te mutu na ye donc a eza chargé na 15 titres nyonso wana donc vitesse au dans ndenge mon côté c'est ça tala ba album ebimaki ti to bimisa combien d'artistes moko yebi sko ya bango wana combien ebetaka so tali bien o ebetaka na ba album na bangisa ka ba extrait de l'album po basala ka moi ba système moko boya avant bimisa album abimisi moi deux titres moi titre moko a profiter na mouvement nango wana ndenge basala ba single a booster yango comme ça aya ko contribuer yango na album mais inos basala ki bongo tabimisa ki tout les mêmes jours pe vitesse nango qui est très bien banzembu eyebani so oya bango sauf ba extrait de l'album de Toyokaka pour monsieur babimisaka extrait moko ezaka soki 100 francs peut-être nde na yokaka le 29 octobre nous avons dans le stade des Martyrs. Place nini artiste fallait pour passer produire qui dans le stade des Martyrs. Toyo qui bazumba innocent oye bela stade de Tundi. Oyoka ki moi innocent oye bela stade de Tundi. Soutant boyoka ki en réaction na bino zala ki. Non. Toyoka ki mabeta. Place batu bazali faut batanga kombo artiste moko ya munene ya mboka. Ndepesa bango visibilité so batanga ki kombo ya inozubite ba wakotanga kombo na eyebani nango ke ezana artiste moko na mboka abeta kaka rythme moko mais a changera kaka mwa maloba place aloba ki suka lilobi lelo ache mungwa place ayembi mungwa lelo lobi ache bololo mais za kaka même rythme da il faut nde place na felicitaka Inosbi okoyoka jamais na musique na ye abanda ko répéter babiloko moko non soyoki eje eza différent na adje pense que la fidélité très cher abonné de JKTV News si vous avez partagé ceux qui beaucoup de sur la bande de sans permission merci na batigre neso ba molodo nyonso ba manzaka nyonso JKTV News ndenge so suku kutani mokolo ya lelo ndimela site na bino audio de je vous préfère JKTV News abonnez-vous massivement c'est une information pas de polémique si vous avez posé polémique talanga bonne information faut boter la biso pour biso de en charge de information tu peux se mbote mingi na ba diaspora nyonso ba konti sibiso na banda ko na bon sans permission tu peux se mbote mingi na ba landi nyonso ya JKTV News partout dans le monde où ezubino à travers votre émission spéciale et non sibi ou comme me rappelle na ngai qui de la presse congolaise boulangerie ya Maloba très cher abonné aujourd'hui de notre plateau tous en amont quoi ya balobi la tigre donc biso de zalara ka pona non sibi ceux qui payent aux fanatiques et non sibi aux amanzaka aux amolodo il est quand on dirait au JKTV News toko ya mbalo pona OPC la spéciale non sibi Montréal sur déjà numéro moko fongole nga déjà plateau tout yamba invité na biso to sur na yaki je dis bonjour mon frère bonjour miliki de la presse ba santé normal Angola Nzambi le tigre toujours pas d'état mort pas d'état mort toujours positif bandeko bazolanda yo partout dans le monde nanzela site JKTV News monsieur Baebi ote c'est présenté ngana za Diori Mukenge ouais moko ya ba griffe du tigre ya tongo makasi donc a changé raté toujours fidèle Diori Mukenge ouais bonne évolution ya Mortel 06 T'es Mortel 06 et c'est porté très bien na terrain dans la plateforme tout il y a téléchargement les autres qui est normal donc na moi na muke yebi banzem ya Mortel 06 donc album na biso ça très bien
Vous assistez parmi l'album, monsieur Bimang, Mortel 06, Mortel 06 et Likolo. Eza Likolo parce que l'album sous Bimaki Nzela Morona Biso et Betaka, moi, une chanson, sous 2 chansons. Mais Biso presque sur 15 titres, 12 titres, ils ont bêta. Et ça déjà réussi à ma casse. Mortel 06 et Zouini. Ah, et trophée. Tu sais, Azoki trophée, il y a meilleur artiste de l'Afrique centrale. Pour l'album Mortel 06. Pour l'album Mortel 06, puis voyage belé, invitation belé. Depuis Bimaki, et là, si on compare les artistes, c'est soutien. Voilà l'équipe. Au sein de choix, il y a jeune leader. Pourquoi tandis que les musiciens sont basés belé, les jeunes sont basés belé. Les jeunes basés belé, soit l'année peu les jeunes n'ont pas bimé belé. C'est à travers une osbi. Yem ta fongo linzela pour les jeunes de l'obas au courage. Il y a qu'à s'imposer pour la musique na biso. Jeune peut a commis peut capable il y a qu'à affronter peut ba maramsu ya minene. C'est à travers yé. C'est pourquoi na sali shawana parce que les jeunes oiseaux fongo la biso ba jeune ba mémoire to bunda pe na vie pour na lobby na biso. Alors ni les CPI ça va pas jeune leader au souvent des bozo CPI laquelle non ça c'est bon. Première chose nan a sedaka na ba intimidation te. Bon moi toi sur téléphone. Ah ouais. Tu évoluer à sedaka na ba intimidation te. Deuxième chose a nanu confiance na yemoko. Na makambo zo sala. Troisième azat talenté. Donc azana ba qualité belé. C'est un jeune courageux. Un jeune courageux parce que nakala toyeba kika ba mikolo nde ba beta ka bandule mikolo nde basala makama minene na musique. Mais depuis aya yo moko zo mona ba jeune bazo bimebele à travers ye. Merci à travers ye ba jeune bazo bima ebele. Alors mon frère disque na biso Mortel 06 tout le monde 15 titres nyoso jeune leader ayembi moko featuring les acteurs na Katswa. Ceux qui bazwa kiyo babusa la choix jeune leader habita asala featuring na ba chanson na nyoso ta deux featuring na ba artiste musicien mboko na biso. Moi préfère ba beta featuring na. Bon, pour na ba featuring déjà beta. Na lobby na Mortel 06. Na Mortel 06. Comme les premier album il y a carrière na ye. Fallait qu'il beta na ye moko ala kisano makasi na ye moko. Na tuni boy. Na bandele question na tuni boy. Na Mortel 06. Ce qui j'ai l'idée à l'objet qu'il fallait abeta moi featuring mi balé mi sato. Balobisco yo pour na musicien moko j'ai l'idée à ça ni featuring na Mortel 06 il n'y a que ça. Les Padres Azali. Les Padres Azali. Grand Mopao Azali. Fabulous Azali. Maman na bango yekutu toujours présent Azali. Ceux qui baba fit wana na donc mukili peut-être ekuganga siko lelo boye ndenge musique mboka na biso tozomona eza ko évoluer na ba stade martyr pardon ndenge ba artiste musicien baza ko kobeta ba sala minene ya Kinshasa ndeti ba stade martyr ba Pullman ba Imka au vient biso Sylvestre Poutine que je salue à passer ngala signé malgré ce que le lobby no batigre bozo proposer jeune leader azalande tina ngwa nini au bureau pe sabino pe force pe sibino makamba et jeune leader déjà betaka terrain municipal ya Masina plein à craquer espace etikalate abeta pe alemba abeta j'ai des lemba wana kutu mututo ayebi ba image ezali asala plein à déborda nani bourgmestre kutu ya commune à Lemba portaka biso plainte ba griffe parce que to bukaka terrain wana mais to zwaka biso moko makambo na biso en charge basimbaka tigre te biso moko tokenda tosisa makambo wana biso moko abeta Olympia pe na yoroti abeta pe salle moko na Paris wana na badaju na ba whisky donc azani loko ko prouver bon mutu paza na mabe mutu paza na malamu ya jeune leader pesi mwana maintenant ce que obi ke ba qualification mo na mabe o qualification leader tina banzela mo bo tenda o pende pa jeune leader en sikula na moti
Jean Leader talaka spécial non sibina ya zutala yo pe royoka yo openze sepelisaka yo te pas Jean Leader donc ayoka yo pe pour arrêter rango bon oyo na sepela nango te eza kaka 190 millions de vies abeti na yo pe parce que eza un peu kocha Baptiste Musu mal à l'aise oh eza kocha Baptiste Musu mal à l'aise ko beta 190 parce que eza bato mususu comme akate en tout cas côté wana Tigre changer est-ce qu'il y a un nombre de vies sur YouTube sur internet il y a des musiques nous c'est compté nombre de vies ceux qui déjà nzembo talami makasi donc c'est que etamboli monde mobile c'est que bayoki yango ceux qui batali yango c'est que nzembo ne marché ta c'est ça faut etala mot pour total ki yopé na ba chinois bazobina chinois azolia mwa ba michopi na bango na me azobina yopé to tamboli partout na ba Inde indien donc azoyoke loko moko te maloba ya bimisi mais il faut abina kaka parce que ezanzembo tina Ligue des Champions ya bit Ligue des Champions zo beta mais joueur a chebi abini yopé ndenge ba traitaka Jean Leader impoli ya banga ba kulutu te Jean Leader boye bino ba tigre bozorango comment puisque l'autre monde a peu ba fanatique ba ta peu ba leader pe na berère les gens ba fanatique musu ba dressera pe leader ba yoka mele sko bino ba tigre ba tigre ba manzaka place bozala sko boyoka Jean Leader ba zo traiter impoli Jean Leader zo manquer mikolo Jean Leader tout consomme belé bozorango comment vous na place vous avez un conseil mon pe sa Jean Leader na habité mikolo Jean Leader asola bien na grand papa le padre JB Wera presque na habité mikolo ngo banane relation Jean Leader na fali pour be kala mabe ila mo mbilinga et c'est ça obligé ya Jean Leader asola kana mutu nyoso à tout à l'heure autour c'est ce qui asola na batu nyoso on a tout ni kasi puisque pe fali pour pas artiste mboka na biso Jean Leader na fali pour be kala relation na bango zala moi genre mais eza obligé te ya inozi bya sola kana mutu nyoso akosolola na mutu oyo akokosolola na ye oyo akokosolola na ye te mitali ye asala makambo na kwe na ye donc etali ye te eza obligé est-ce que ye nanu asolola pe na bato nyoso ye nanu ye mutu otangi te est-ce que asolola na bato nyoso te ye moko tu papa na ye oyo abimisa ye na premier album na ye apesa na baartiste est-ce que asolola na ye siko kaka Inosbi non aza bien na ba kulutu nyonso asolaka na bango bien featuring na ye na grand mopao et simba kitoko c'est que ayebani makasi ko les artistes na bango so mo na concert ya donc yo organiser concert na yo so na concert na yo ba fanatique bazo yemba pona artiste mususu c'est que toleki bango c'est que concert na bango récite kaka pona Inosbi oh bamanzaka bozale una stade de récite comment mais avant ye artiste wana amata na podium ambiance ezalaki bazoyemba Inosbi ba sepela mais ndenge ni tango artiste wana mati ba fanatique ba bimbi stade on combien de butu wapi 19h za butu makasi te ya amataki 19h 30 minutes ba fanatique tout ba bimi stade sotoko lobani bayelaki Inosbi bayelaki kaka ambiance ya Inosbi bayemba Inosbi après bakende na bango ndeloko basalaki en tout cas côté wana na félicitaki bango basalaki loko moko ya bien parce que bayelaki Inosbi batanga komona ye bayembela ye après babima na bango donc eza concert moko fouti du monde olobi le premier concert fouti du monde ni mais concert wana concert venait faire concert fouti oh tout na bato bakenda giti là ça m'engage pas premier artiste batika ye na podium ya zana na zoyema na podium e bato babini atika lié moko mais la village était Mbappé de mona qui on va babini batika Jean Leader pena na podium ni tu so bezala ki biso dozala ki wana na village Temba wana concert ya na village était Mbako oya VIP
ou bien il y a 2020 2021 il y a 2022 2022 non ba image ezali image plein bato balembi bo bakina bo batika et puis non tozalaki plein ezalaki concert moko mpe ya ba 2500 na ba Magie Pondu te ezalaki concert ya vendo ezalaki concert ya Magie Pondu na 2500 Magie Pondu ndeni mais toyebi eza ba concert mosusu bazo osombi Magie Pondu apeso billet oyebi yango biso billet ezalaki $20 $50 $100 mata et puis ozomela ba champagne ba 20 ebandi $50 ti $100 $200 avant ce qui est compte là s'il vous plaît pardon Jory Mukenge avant jeune leader a comme musicien vous avez fanatique ya musicien donc nazaki fanatique de la bonne musique nazaki côté ya mutu te abanoyo kamingi ba avion na biso JB les padres Koffi Olomide Papa Wemba na banoyo ka musique wana maintenant tant siko jeune leader aye au commune na yo Tigre siko ba musique no banda koyoka ti lelo yoka ngoka nayoka ngo mais mutu na lingaka siko musique o kotanga makasi ya même soki ezo beta ata ba chef fufu na ko boye nanu kolia na yoka nanu musique na tsila zaka inozubi Afro Congo na Mortel 06 nzimbu nini yebi o nayebi presque tous les chansons nayebi na titre na mopo yebi nayebi lelo yo nango surtout bimi libanda to simbi micro baladeur tozo tambusa micro baladeur na nzela to tuna ta 50 personnes apesa biso 3 titres ya Mortel 06 wa cirque ya ba bien baye bango tende parce que tozo yo kangote Puyo kangote ndenge nini mwana botami lelo azobina Naomi Campbell sko yo lingiso bayo gani Naomi Campbell ezobeta oluka kama kambwe loko lekomeli na est-ce que na kishasa yo kotambola vraiment ata 100 personnes baye banze mwana te Mortel 06 bayebi Naomi Campbell bayebi Sukali c'est mon niti Sukali na yebi yango Mortel 06 yo moko ataki fanatique so vandosmo penza ke promotion za muki par rapport ndenge ba single monsieur zalaki promotion penza disque mo na teke za muki non album eza single te single eza na ba vitesse nango album pe ekendaka ndenge nango parce que soki artiste abimisi single c'est aza concentré kana nzembo moko wana pona kosalela ngo promo mettant azo bisa 15 titres à part 100 francs wana ya extrait batu babimisa so ba 500 francs kotala kaka 15 titres mobimba mais 500 francs et beti bongo tous les 14 wana eke wapi mais biso sotali ozi Mortel 06 ozi Naomi Campbell ozi Sukali ozi Adje ozi Eje ozi Bouchou cherchons l'argent ozi AD ozi bébé de bébé ozi Doremi Africa Girl ozi nani il m'a élequé belé très bien ouais ozi Minama combien déjà 13 Monique c'est bon tu évolues ouais ils sont bêtes tu comprends pour mututo ayebi yango mais bango tamusu so tuni bato na bango ata ba titre yango bayebi te okomona 15 titres tamusu batangelo ata 3 misusu ana bayeba yango te. Merci. Très chers abonnés de JK TV News, je vous rappelle de notre plateau, je suis avec M. Mukenge, Boris Mukenge, donc Azamoko ya ba tigre, donc il faut comprendre d'endenge, Azako défendre, Azako rappeler batu nyonso. Batigre nyonso yono no yena spécial non CDT soki ozana makambo ko bozana ba argument ko défendre ndenge ndenge na biso défendre komela biso na ba numéro wana ezali wana toko ya babo eza spécial non CDT ande te beta masolo ya jeune leader ande te pesa information ya jeune leader ya sur toko ya bana nzela site oyo JK TV
JKTV News. Donc, il y a information et CRC réserve pour un jeune leader. Donc, à tout fin, raté, dans ce besoin déjà, il y a des questions claires, des réponses claires. Donc, à bien sûr, lutte contre ma fingi, lutte contre ma critique, lutte contre ma salité, lutte contre ma modèle, au bino bouling raté. Donc, à peine spécialement subi, tous les qui sont remontés. Alors, mon frère, l'actualité nous oblige, hein? Ouais. Tout le monde qui bande on a biso ba impair webi bango ti na yebi bango be yoka musique na bango na yo kaka bande on a biso ba impair bazalaki na place moko boye bazotala TV ba te clip ya fali popa place bazalaki bakangi a monotonie comme il peut biso na mato comme lingana pe na mato yebi on quand même na yebi bango maintenant ba yesusu car na télé ba ko s'excuser ba ko singa pardon. Réaction bah impérial pardon. Yo attaque montre, attaque tigre. On voit qu'il y a un comment. Bah ça qui bien ou bah ça qui m'a bien fait qu'il y ait bon. D'abord ngai na félicita ki bango liboso. Mais loko ba yeko sala wana na sepeli na bango te. Les loko ni. Boko s'excuser na likambo eza vrai pourquoi. Ce qui Bouchou eza différent na Mortel 06. Ce Bouchou, Mortel 06, c'est des génériques. Mais, différence c'est ça. Faut te mettre la musique et bongo. Jamais yo kozwa kaka mabina ezala kaka mabina ya basi wana obinaka échangeaka te. Eza mabe balobaki eloko moko ya mabe te balobaki bien. Ko s'excuser wana nde elekeli ngai. Non, faut te changer. To changer musique na biso. Ce qui abeti monotonité, il faut lukata eloko moko ya artiste wa beta déjà. Nde azui a modifier yango wana nde okomona monotoniser te. Mais soki biloko na ye moko oyoka monotoniser wana. Oye bien. Ba beta na biloko mabele lisi. Ozi nzembo abatu okomisa ngo pe yayo. À part ça, les amabé ba un père bo s'assumer. Bolobi vérité, mukili mobimbe yebi ke bolobi vérité. Bo s'excuser pourquoi? Non. Na tu vas bien te. Le lot pendant ndimi ke moi ça m'a bisanga ba tigre baluka makambo baluka kinyate. Mais dans la musique congolaise nous voulons la paix que dans la guerre. Ba s'excuser pas na yo monyo mabe. Parce que cacher nini image nini au PC jeune leader na mambo tsoloba bonga na fingi mutu te nga na isi bango balobaki vérité parce que eza makambo bato balobaka déjà na Congo balobaka bongo balobaka mutu wana betaka ni musique kaka rythme moko abandelaka biloko moko sozi même barumba betaka oji album ya kala o tirer ka nzembo moko o comparer na nzembo abimisi wana ezo balana ezo kende kaka ndenge moko eza mabe wana eza ko finga te eza ko finga na fingi mutu te nga na lobi kaka vérité na lobi ndeko na biso changer quand même ndenge ko sala musique faut ko tika système wana faut ko tika yango eza bien te. Merci mon frère. Merci beaucoup Miliki Bena Kwasi qui nous disposé pour tout yambayo sur la même émission spéciale Nonsbi. Batigre bazolanda yo partout dans le monde, ba OP yo bazolanda yo partout dans le monde nanzila site JKTV News, votre numéro de téléphone, quelques dédicaces pour tout Kabon. Ouais, tous les griffes du tigre, bon s'abonner massivement na chaîne JKTV. Les chaînes pas comme les autres. Na chaîne nabiso jeune leader Inosbi. Kalaté tozoko kisa 1 million d'abonnés, tozwa trophée wana et ko sala biso bien. Na ba nyonso bazotala biso na pesi mbote na montre ya Inosbi Rolex oya 77 000 euros na pesi yango mbote na pesi car na biso ezaka moko na Congo Corvette mususu ezate na pesi yango mbote place evandi na parking mwasi na nga na ndako Marie Kalanga na pesi mbote mwana na nga Jovic petit na ngai Aki Maboko Bank muto aliaka dollar elala te aliaka ga ya lelo esilika lelo na peso mbote vie na nga bienvenue beya bambote na yo en tout cas tous les griffes Melo TV vient na ngai
bambote na yo JK TV na pesi mbote mama dada continue ndenge musala ozosala mpona Inosbi nzamba oti kote na pesi Exaucé Enoch Minos les DG na pesi mbote tous les griffes to consommer album Mortel 06 eza riche en mélodie pas de monotonie to s'abonner massivement na ba chaîne et tout ya Inosbi na page Facebook na ye na Instagram Twitter to kende kuna total makambo to azo partager et ko sala biso bien Esili. Ah oui, ça on finit. C'est très cher abonné de JK TV News. Merci la confiance que nous avons fait de tout besoin pour ça biso nanzela city oyo. Merci na ba bolodo non so merci na ba tigre na so ndembo kota biso na banda na non sa permission pour la moyibi. Ils a déjà laissé on a bien déjà signé à travers votre émission spéciale Inosbi présentée par moi votre humble serviteur Monique de la presse congolaise. To ko ka bona bongo tengana bino to pesi pembo te mingi na banda on so ba soutenir biso de loin ou de près pour le poto balobaka un grand CD condamnable on a kimi mbango na ma campagne na keko pesa moi c'est du toko pembe petai mbote belé kapingoma kapsingoma enzulu kabla mbote na belé to pesi mbote mingi na l'international Janice S moi mais lui c'est mon préféré to pesi mbote mingi na BSM maman mokondi to pesi mbote mingi na Jules Vamwaka star ya ballon pomba ya ballon jogo ya ballon Jules Vamwaka to pesi mbote mingi na jogo Bwabulanga awero to pesi mbote mingi na inspecteur El Gradino Yula Seigneur les boss Yula les boss to pesi mbote mingi na Canada et pas Olga numéro 5 là c'est mon sang donc il y a pesi mbote mingi na Belinda Michiga soki bo sepela ki na émission lelo kotila ki bino na banda kona bino to pesi merci mingi na Fabrice Mande ezala ki na sima ya caméra na masini kuna na masini donc il y a un montage de zala ki na Feli Mwamba na micro to zala ki na ngai musique de la presse congolaise soki yesu masi azongite ngana bino to kota na mikolezo ya protégez-vous bien on est ensemble.